Yaya lisolo ya pasi pe mawa jeune fille 23 ans na kombo ya Garcia akufi bongo na France na Paris likolo ya 10 000 euros. 10 000 euros yango ya ndenge nini yaya tobendaka bana matoi. Mwasi azalaka lokoso ya mbongo te. Soki mwasi abayi kokuba lokoso ya mbongo, seke mabe elingi kokota. Likolo ya 10 000 euros bakutani na batonton moko na restaurant quelque part na shopping center na mall bapropose bango bakende kosala ambiance na bango na hotel po bazali badiplomate ya République démocratique du Congo. Moninga ya Garce aboyaki, Garce akei bapesi ye 10 000 euros. Babakisi lukutu 15 000 euros po na partout zwana. Suka nango tango akomaki ndaku ya minene ye. Na ministre Louis bakundi Garcia na cimetière ya Pantin. Et puis si pasi ya kosakana te yango lisoto kobetela yo lelo benga ba ya basi bokota boya koyoka lisolo ya Garcia. Je crois écouter ya bino ekopesa bino moi quelque chose ekola musabino mémoire. Kaka na émission oyo nzokande Pepe Kale na Martin Fayulu bazalaka ya na leki wana mutu euti. Est-ce que Pepe Kale est sénégalais? Martin Fayulu ndenge babambela kaki sénégalais ça ya solo to ya lokuta tokolanda bongo Joël ndenge ko expliquer histoire oyo et pesinga mutu ko so bisuna bino tokolanda yango awa ensemble c'est à dire solo to zali kaka propagande politique kaka na politique ya yoka makambu oyo etuki miteme ya batu makambu oyo secrétaire général ya UDPS mwana mboka Augustin Kabuya alobeli bongo Jean-Marc Kaboun oyo azalaka président ya kala. Est-ce que Jean-Marc Kaboun a koki komodir château na oyo atonga bongo na Kingabwa pour ezali bongo mboka yaba jusseur voilà. On va parler de ça dans cette émission mesdames et messieurs. Mbote na bino bandeko balandi ya radio ko télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutala ka chaque fois pona ko solo la makambo zali ko leka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek oza na Kuala Lumpur oza na Namibie oza na Cape Town Mada City et pa wapi to zali to yaki na mission de service oza na Suisse na Belgique na Finlande tope na Mpumalanga Witbank na Hollande na Zurich partout. Yaya, yebso bandeko papa Fiston asi abandi deuxième session les autres l'équipe la deuxième session parce que session liboso bona ki bongo culte ya délivrance oyo prophète Samuel Mwanzambi na apôtre Moïse Kasongo basala ki bongo na Cape Town. Yaya toye kosula soki mbali boso yo mona biso to esaka yo o s'abonner. Soki o s'abonner ko bosa na surtout pas ko fina cloche ya notification. Cloche de notification ezala awa. Au final, sa notification à Sewana pour la hora takaba programme na biso ata soki mu kete et puis ça chaque fois il faut bakabongo ko partager au partager masolo autobeta awa soki esungi yote tant yo partager peut-être et koki ko sungande ko moko songolo et sika moko pakala te c'est que bien et kendaka ndengo wana voilà. Yambo to so la makambu oyo ya secrétaire général Augustin Kabuya o alobeli président ya Arca mwana mboka ancien président na ye Jean-Marc Kabunde et plutôt comme makambu oyo Pepe Kale si seulement si bazali yana le kiena Martin Fayulu tika to betelo li solo oyo salami bongo na Paris tokei bongo na Paris bande ko Paris mbote na bino merci mingi bande ko Paris bazongi na mouvement na kopesa masolo ya masolo e koti na ndenge ya kosakana te bande do Paris, Angola, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Bazo pesa masolo lokola na film. Et ya na sepeli masolo otobetaka. Ezalaka to inventaka yango te. Bino nde opesaka biso masolo pona kosunga kaka bandeko oyo bazali bongo na difficulté. Yaya Fondation Radio Lokole Télévision ezali na poste ya soutien na bino yaya. Bino batu bozwa mwa mosolo. Ata ozwa mosolo te. Yaya toujours comme ba musicien ba mbongo ba pasteur ba mbongo gratuitement yaya mais pour la soutenir chaîne Oyabino, qu'on soutenir l'Ikanisi Oyabino. Rappelez-vous, la Fondation Radio Lokole Télévision, nous aidons
to sungaka ba voix de sans voix. Bozomona ba action oyo ndenge ko salama. Alors na liboko na biso mo to kokate kaka na lisungi na bino mo ko sie to continuer yango, on va aller plus loin. Yango wana na sengi na oya ya o s'enregistrer. Tindela biso numéro na yo benga to kota na groupe WhatsApp. Ya soutien ya Radio Lokole TV. Radio Lokole TV donc fondation. Et ya tous na besoin. Et ya soko sungi biso kaka na $1. $1 ya pamba chaque mois pour na to sungaka bato o bana possibilité de bato ça na baka ibele maman moko na matadi ana problème ya to kosonga na émission ko ya na to songa na studio na biso maman wana jeune fille ana bana mibale maman kufa papa kufa akoma ko na balabala ba violer pa ba shege bana moto azala bana mibale ay ko la bongo na église. Et puis si passe ya kosakana te tokozongela likambo wana awa kaka na émission ya lelo. Voilà, dans nos prochaines éditions. Alors ceux qui n'ont pas besoin ya kokota na lisungi Fondation Radio Lokole to futelaka ataba orphelin minerval bana o ba travailler bien pour l'Afrique ya lobby $1 kaka yaya. Ne se fixe que $1. O pas qu'on pèse à 5 yé, o pas qu'on pèse à 10 yé, 100 yé. Benga biso yaya okota na coupe wana osungaka bato oyo baza na moyete mukolo ya suka nzamba ko kanisa yo te oko rappeler nzambe na pesaka $1 na ngai na pesaka $20 na ngai na pesaka 50 na ngai pour kosunga ba orphelin na Congo na Afrique mobimba partout en Afrique du Sud pe même na Europe il y a des gens qui souffrent autre robe fini bango na secours te c'est que bien donc benga talombango toko ta kombo na yo na groupe ya soutien ya Fondation Radio Lokole Télévision pour la kosunga ba bola yaya bana il faut côté ya kabango to passer bana miki. Moi je ne comprends pas bana miki surtout ba ya basi papa fisto otakaka mingi ba ya basi ba ya basi takaka mingi parce que ba ya mibali mingi bazaka na problème mais mingi penate baya mibali boko na ba problème mingi penate soko lobi ayoka kami baya basi ba mona lokola surtout na période libanda to fandi moi na soka kokisika 21 18 ans 19 20 21 20 azo mona lokola akoyi mukolo makambo andi ko sala botu na été parce que ya mi I know je sais kunieso munu kezaba oyebi nini balobaka les oreilles ne dépassent jamais la tête ce qui m'a toy oyo eleki matukuna okomi lapin yaya bobenga baya basi bakota baya basi bokota ba ma 2020 ba série 20 bokota deux jeunes filles muto apesi le solo oyo camarade du propre ya Garcia na kotanga kombo na été passé ça na Paris en France to betara le solo papa fisto beta le solo o ba pesi le solo en collaboration na maman na yemoko pour être ya bandeko mususu Garcia mwana oyo 21 et 23 ans. Nous avons fait 22 ans, Garcia Yemo a 23 ans, ba camarade. Alors, yaya, kaka na ba festivité oyo ya Pâques oyo. Bana na ma festivité à Pâques ba bimba ke so mo pepe, ça yip ma bete bana o ça mo mukolo avec obima ba ke ne restaurant na camarade na ye. Garcia na camarade na ye ba ke restaurant. Na shopping center Moroboy, na mall Moroboy. Centre commercial Mogoboy en plein Paris. Ba côté d'un restaurant ba fandi ba commander tant ba commander moi molia entre temps ba so mela ba jus kotoyo ba mona de gars de papa to tonton bon ba ça ba tonton pour la banque parce que ba tonton ba iba baza na ba entre ba les 45 t 40 42 46 45 so ebele 46 baza wana bon. Tonton il y a 43 ans, 40 ans, na jeune fille à 23 ans, ça va bango ba balance na normal. Tant que tonton balon ba koti, ba ki ofanda pembeni de 3 tables après oyo ba Garcia ba salaki. Alors, position afandeli master ya Garcia azo tala bango, azo face bango quoi. Ya tala bango. A remarquer que non ba tonton na ba sepel na bango parce que wase ka ko ba lobango muta samba kaka na maloba te ata misupe samba ka misupe koki koloba te voilà Garcia suka esi muninga na ye na mon ba tonton na ba sepel na biso tande ba ota la biso camarade ya Garcia une fille très bien éduquée
Maman apesaka conseil na ndako, papa apesaka conseil na alandaka conseil ya babota bi bon maman atala biso biso yela ki bango to ya mona biso. Quelque temps après ba yeko servir biloko ba bandi ko lia. Tant ba olia koto ba tonton apeso ya. Ba tonton ala ba tindi barman. Utale ba servante wana, ba waitress en anglais na éviter la ba servante voilà. Baba gisela bango jus mususu basenga ki wana. Taba teli bango mais jus outi pour tonton wana. Ah. Ça va? Ba moi courtoisie ça mi quoi? Ba tonton basengi est-ce que to koyo sangana bino? Ah bandimi. Ba sangi simesa na bango ba comme lokola 4 donc D ba bandi ko solo la. Na conversation wana oyo Garcia na muninga na ye ba solo ba tonton wana. Ba tonton ba esi bango na biso to ba diplomate. Tout ça ba diplomate congolais, tout ça là na Belgique, tout y sikoyo mission de service moko boye tout y ngo awa na France. Ça la ka attention benda ka bana matoyi ya. N'importe qui t'a offrir yo eloko mbongo kolia surtout dans ma restaurant ma place publique aujourd'hui pour ma be ko kota te voilà. Tangu siko Garcia ali mwana muke 23 ans, une grande fille déjà bien sûr mais azali bana oyo balingaka vie, balingaka biloko. Taba di ko sola pour la Garcia tanga oki diplomate ko so ba ko za na mbongo kaka de za kawana ah Garcia koti mobimba siko muninga ya Garcia za ki na moi réserve. Bazo li ensemble ba en tout cas ba sola ki Mouninga Garcia en tout cas, nous avons gâté 3 heures du temps, nous avons solo là, en tout cas, bah dépenser qui est mieux pour la biso. Tant que si yo, to komi mo ba 17h, moko boye, ce genre-là, bah tonton a mis balai, bah proposer ma Garcia, est-ce que on peut pas aller continuer la fête dans l'hôtel et cette offrande comme ça, na biso ata pendant 2 heures du temps, 20h, à 20h30, on va vous donner $10,000 à chacun. Ah, 10 000 euros à chacun, oui. Tangu Garcia oki 10 000 euros, moutema na ye baby. Entre-temps, camarade ya Garcia ou appelé sur habité. Nous ne sommes pas venus ici pour la vendre, pour la koteka vie na biso. Dès que tu as un cadre à Noël, alors ceux qui bino, vous avez besoin de ma fille Oyo, beaucoup de fille Moussous. Camarade ya Garcia a boyi. Or Garcia, na habité na mutu na zaki na ambition nini, a CP l'habité, donc na biso yo so ke na ote ngala okene. Et okena yo ça va promiate. C'est ainsi que ba tonto wana ba bengi pe taxi e jibango. Garcia koti na batonto na mbale ba kei na hotel camarade ya Garcia azongi na etala mwana ya malamu ya ba parents nous devons éduquer nos enfants ba comment à niveau wana ke ba proposer mbongo pour que ça la buzoba aboyi. Voilà une éducation. C'est là ça commence au début dès le bas âge. Comme ça sera mwana mbongo d'école te au moins la que des classes au PC mbongo. Non, c'est là que moi lunchbox au télé moi eteni ya lipa moi mateka tope mwamba osele moi pomme moko moi banane oteli wana akende nango au fil du temps soki mwana mesani nde mwana akozala bien mais soko mesani si mwana mbongo surtout mwana mwasi soka soki mulokoso ya mbongo esukaka kaka mabe est-ce komi tala sika boye. Oui, c'est vrai, tu vas mettre solo ya Garcia pour la cotiolater. D'ailleurs, tu vas mettre on a réserve parce que il y a une mort d'homme, peut-être famille à Garcia et que et surtout le bien camarade à Garcia n'a pas essayé solo na maman naïe. Na tout la kibango. Là on va camarade à Garcia, on va faire solo le solo et salami. Ne au salangelo go morte puis na bête qui a repé ndengo wana, ndeka na expliquer ba parents na bango. Na bi ça va le prendre tu remettre yango quand alo au pesi sur tout bête yango. Camarade Garcia kena ye Garcia pe akena batuana soki basala yipe partout soki nini elle n'avait pas dit mais na ba 20h moko boy tango Garcia zongi na ndaku abengi siko camarade na yo apesi solo
ma copine, comment tu vas? Yo, boyaki pour rien. Moi, je suis rentré d'ailleurs, aurait des 10 000. Bah, toi, bah, 5 000. Bah, parce que le là, 15 000 euros. Oh, 15 000 euros. Bah, ça qui, mbali, yo, moko. Est-ce que, bah, ça qui part tous, ton nini. T'as la kunteki, t'as la kumamba. Biso to beta, à la solo, bah, to beta. Tout le monde dit, papa Fisto, comment est-ce que yo salir réputation moi là-bas, toi, Koufi Garcia, on salir par tous. Est-ce que mon est bon? Dans l'hôpital qui a salir par tous. Yé moko Garcia, c'est mouninga na yé, qui est au bois qui pour rien, n'a aurait de 10 000 euros, bah, pèse en haut 15 000 euros. Alors, demi bali, moi si moko. Bah, salir par tous, toi, c'est la qui n'est nini. T'as la kouteki, t'as la koumamba. Est-ce que komi? Combien de rabisoté, oh, bah, on se prendre le toboy maramboa. Please. Tobe taka li solo. Tangu kaka Garcia washiko famille ya Garcia le lobby. Tangu kaka Garcia ba monika Garcia asisi ko solo la Garcia na kata chambre na ye moi silence koki. Ba bengi ba ngusiko ba ya pour moi dîner. Na ba benga na poko za nini. Sapa na anglais na France c'est quoi? Na butu ba l'air en famille wana. Combien de personnes on a si on pour faire l'ancien mot pour ça mutu ko choix. Maman Garcia bengi Garcia zo bimate. A ke kota la chambre boy et a moni Garcia va na mbetu. Garcia qu'est-ce qui ne va pas? Garcia ça va grapembe. Makila etondi na mbetu nyonso ya Garcia. Garcia après kaka ko sola la camarade na ye abandi ko seni. Makila zo bimaya boule le quoi sokini Garcia, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tangu Garcia ngalo lo babwe mbala boka piqué crise ba bengi ba pompier ba yewana ba ju Garcia ba kena à l'hôpital. Tangu ba comme la Garcia l'hôpital, on a essayé d'arrêter l'hémorragie. Même les médecins n'ont pas compris qu'est-ce qui se passait là. Garcia c'était à 1h25 de balobi. 1h25 minutes, Garcia a rendu l'âme. Garcia Koufi ba benga ni wana et pesi pasi ya kosakala te. Muninga ya Garcia ma maman na wango ba yet na hôpital wana. Kolelo wa patuni. Mais toi tu es sorti avec ton ami le matin. Bokendaki wapi parce que pour na ba parents ya Garcia, ndenge Garcia ba muninga na yo basalaki ensemble. Ba yeba gite que non, muninga azoka na avant, Garcia kana na ye na ba tonton wana ba diplomate. C'est ainsi que camarade ya Garcia a expliqué ndenge na expliqué bino boyi. Ndenge na expliqué bon. Siko mbongo wango eza wapi? Tangu ba para bazongi na ndako. Bakei ateki mbongo ape musika te, kaka likolo ya kusena na se ba moni enveloppe ya kaki. Ya 15 000 euros. Est-ce que Batouana, basalaki batu normal, to batu normalité. Bauti kokunda Garcia na cimetière ya Pantin, likolo ya lokoso ya mbongo ya to benda kabana na biso matoi. To benda kabana na biso matoi ya. Komesa nsaka bana mbongo te. Onga za na mbongo, na possibilité moi na nga fa vivre bien. Oui, moi la ko vivre bien, mais ngana ba chaque fois, oui, ata papa bona rakatuku bien nzama kasa nkembo. Papa azali mobali ya mwana été. Papa azali mobali ya maman. Mais ça nsaka bana na ba vinyo surtout. Je me suis pour ballon, l'autre remenatia ya rouge ya masuba. De l'homme miliki ko kota te et l'homme monte to maintenant on tient masuba. Bana ba mesa na ka ba yeba ka vinere zalaka parce que moi surtout moi si. So ka mesna fille à luxe pas na bango. Papa ça la ka nyoso. La fille à papa nyoso tout. Akasi ko la vie wana ko la libéra pour na non. À cause de mobile et bon moi sur mobile on a possibilité te le ko la papa na bango et osuka nini ya ko mona ba mariage ke au moins nga souffrir moi na ko zo nga pa na bango. Oh on s'est marié pour le meilleur ou pour le pire. Est-ce que komi to so lipembe voilà comment est-ce que Garcia a été enterré. Il collait le koso ya mbongo ala nimbongo baya ya basi tonto yebite beaucoup to nika lelo ya ngumba ka bango bebe makaba mbali o. Na tangu ya kala basi kwa congolaise bazalaki basi ya lokumu tango biso totanga na lobaka yango chaque fois ya pona omona ta sous-vêtement ya moi c'est qui problème bala kasa na biso bamana ko zipa yango pena bien ndenge ba zipaka makasa ya kwanga donc kwanga de l'époque hein pourquoi on appelle bébé kwanga kala zaka
Pour mon kwanga, il faut fungoli makasa. Ezaka raté. O fungoli ezaka raté. O comment on appelle la quatrième couche de comment kwanga. Mais le kwanga comment ala imutakala boy. Kwanga kuna osombite bat o bata kuna makasa et comment on a ba plastique. O so mona de kwanga na kati. Ndenge moko pena ba fide ba koma. Lelo comment sous-vêtement ya fille, yé moko atikeli bilongo. Ba musuba zo kitisa, musuba zo matisa, donc pona o mona yango. Soka atie tatou, yefa kitisa pour au mona. Donc sous-vêtement est comme sans valeur. N'habiter c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Pas si. T'as la moi, on a vu à 23 ans. La France, où tu peux perdre Garcia. Garcia. Et puis si pas si à quoi ça raté. Garcia. Garcia Koufika Kaboui. Et puis si pas si à quoi ça raté. La famille est dans la douleur. Alors nous compatissons avec la famille. Et il y a Garcia. Alors d'ailleurs, au nom de toute l'équipe de la radio Lokole Télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de Garcia au Bazali Bongo na Paritoni. On peut savoir des détails mingité pour aller li solo. Il y a pas si il y a mordo na katia li solo wana. Voilà. Et puis si biso pas si ya kosakalate. O to ba kité to lobi. Est-ce qu'il y a li solo o? Et te yote. Voilà. Voilà. Bamoupe balobaka o asala matoya koyoka ayoka o asala makasha kosala asala. Voilà. Autre chose à présent. Yaya, avec la politique congolaise, on aura tout vie. Tout vie, alors tout vie. Pas si à kosakalate. Yaya, je manque le mot. Toi, ils sont surtout Jean-Marc Aboun n'engé à kota qui prison. Par rapport à discours à Salaki, le régime Oyo, alors qui régime Oyo, c'est-à-dire régime ya justeur, alors qui makamoué belé, bah eko kangaye à kota ki boloko, asali boloko ko salawana. Tango abimi, tu vois ma proposition, bah comme c'est le premier ministre, bah le rebelle aboyaki, on va pas rentrer dans ma caméra surtout là, on va survoler, mais ce qui nous intéresse. Jean-Marc Kaboun, qui président, il y a Augustin Kabouya, secrétaire général de l'époque. Moutata qui est secrétaire général, et ça dit Jean-Marc Kaboun du Paris. Mais c'est quand même qu'on donne. Il est pesté au Biango, dans le côté des détails, c'est parti Oyo. Bon, s'il y a manquement de respect entre eux, bon, on va pas rentrer, mais bah dire Oyo, il y a Augustin Kabouya à lobby, à Zongeli Makambu Oyo, Jean-Marc Kaboun à Lobaka, que gouvernement y a justeur. Il y a des gens qui défendent Yango. Augustin Kabouya a tourné Jean-Marc Kaboun. Ce qui est le gouvernement justeur. Mais il n'a pas maudit parce que Jean-Marc Kaboun il paraît à maudire le gouvernement justeur. Yango Kabouya tout nié. Ce qui a maudit le gouvernement justeur. Pour aller à maudire le château na Yeko Yatonga, la Kingaboan. C'est-à-dire qu'il y a un bon jouissance, tout le monde a jouissance. Est-ce que, langage Oyo Augustin Kabouya a ce côté tenir. Et ça, langage, il y a un homme d'État, tu as un homme de rue. Et ça, langage, un homme d'État, tu as un simple militant d'un parti politique. Et puis, si tu as choix, Yogana. Yogana. Oh. Oh. capacité à mobiliser.
bozongisa lisusu kuzoba na nga wana te yebisa ye makambo nyonso mabe nandimia Moïse ake kokutana na mokonzi ya mboka atransmettre message na ye il pese viva makambo naza koyebisa bino ntango mokonzi aza kosolola na biso eza sekre te puiske ntango namoni yoso manke respect pa mokonzi nga nayebi verité mokonzi aza magistrat suprême ifo toyeba yango mokonzi asengi nalobi asengaki na ye émissaire na ye naza kotanga kombo soki bolingi koverifie soki nalobi verité otuna ndeko Jean-Claude Chilumba premier vice-président assemblée otuna ndeko Jacqueline Chaban otuna ndeko Peter Kazak otuna ndeko Topin Kabon je peux aller plus loin otuna même conseil selo tozana boyo bantu nyonso wana bayebi makambo wana mais ntango oyo oza liboso ya bakamera olie ozala un peu modéré obandi koloba n'importe quoi liboso ya mokonzi ya mboka eske ntango kabunda otaki kami na awa non naza koloba fortino oyo azalaki nango naza koloba oyo otika nano makelele. Voilà comment est-ce que la République est dans la rue. Langage oyo. Et ça dit langage, il y a un homme d'État, un homme politique, toi un militant et un parti politique. Est-ce que chez nous au pays, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Et puis si blinga blinga. Landa comment est-ce qu'il y a recadrer Sikoyo Augustin Kabouya. Landa. Il y a le changement. Il y a Jean-Marc Kabundo, président national, du leader Toussaint Beya, Mbote mokonzi sango na pesi mbote na bandeko ndoko kabona na bango etando na keimbango kopesa lisusu mbote na balike baso bazwa biliboso litando ike o bakolanda biso na tongo lelo bazo ya bango mbote. Et je m'en vais rapidement saluer le président national de l'Alliance pour le changement, à savoir l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun, qui est le 14e parlementaire de l'UDPS et l'insimmersible président, donc je le salue de là où il est, ainsi que tous les cadres adhérents, militants du parti politique Alliance pour le changement. Vous voyez que Alliance pour le changement et au Tagibongo pour totaliser 3 ans d'existence, donc de célébrer devant notre esplanade à siège limité. Nous avons festoyé, il y avait plus de 10 000 personnes qui ont répondu favorables à cet appel. Il y a le président Jean-Marc Kaboun. Et sur ce, comme on dit, l'occasion faisant le larron, j'aimerais ici recadrer un fait aux alliés collègues sur la place publique, rapidement, notamment Momonaki Ndeko Oyazali militant de l'UDPS, Ndeko Kabouya. C'est un militant de l'UDPS et aujourd'hui l'UDPS a un seul secrétaire général qui s'appelle Ndeko Bizoubou. Pour se retrouver à niveau de Katanga. Et Nalandi Bafenaï, de 1, il a dit Ndeko Jean-Marc Kaboun a Tongi château. Déjà, il y a eu une confusion entre château et résidence. La texte naïe. Il ne sait pas que la résidence est liée habituelle où une personne peut résider. Alors, château, ils allaient grande, où ils allaient réservé pour des rois, où ils allaient la royauté. Donc, c'est déjà une confusion. Deuxièmement, il a parlé des carrés miniers. Ndeko Kaboun va débarquer qui est le président de la République pour les carrés miniers. Alors, c'est encore une confusion totale. Déjà, ici, nous avons un cadastre minier. Où il existe là-bas. Pour avoir un carré minier, il faut être détenteur d'un certificat minier. Donc, encore une aberration. Alors, Kaboun est égal à Nanga. Mais, qui ne sait pas que Ndeko Kabouya a la grande sœur proprement c'est Nanga. Celui qui est en connivence avec Nanga, c'est plutôt Ndeko Kabouya et non le président Jean-Marc Kaboun. Quatrième, il a dit que Kaboun c'était un péreux. Sans oublier que Kaboun Oyo a mis dans le pouvoir, en oubliant que c'est par le courage du président Jean-Marc Kaboun qu'il les partis politiques IDPS au pouvoir. Et je vais citer. À l'oubli, il n'arrive pas à mobiliser, de façon à mobilisation. Mais je vous mets à défi. Je vous mets à défi. Oui, je vais arriver. Je vous mets à défi. Depuis le militant Kabouya, à comment qui secrétaire général, parce qu'il n'a jamais été politique. S'il est devenu politique, c'est grâce au président Jean-Marc Kaboun. Il était en train de nettoyer les vêtements de Tshisekedi du fils Félix. Ça, c'est entre guillemets. Je vais finir ici.
La mobilisation, le président Jean-Marc Kaboun a réussi à mobiliser comme étant secrétaire général de l'IDPS, le stade de Martyr, l'avènement, il y a accord, il y a Kondo et Tshisekedi. Deuxième stade de Martyr, vous voyez bien, pour finir, la justice. Ndeko, Jean-Marc Kaboun a accueilli pour un pardon pour Kassala Nini. Voilà, Atalagi Kombo, il y a monsieur Moïse Sadi Bouyi, l'Afrique d'ici. Déjà, il ne maîtrise pas la loi pénitentiaire. De Kabouya, à la loi pénitentiaire nous demande que nous devons aller incarcérer. Dans le cadre de la prison centrale, à la droit à TVT, à la droit à réchauffer, il y a téléphone. Par quel moyen de la vie où le Ndeko, Jean-Marc Kaboun a bien dit soit disant Moïse Kadi Bouya Zali militaire et CFS. Voilà que pardon. Par là, nous comprenons que Ndeko Kabou est allé ici face au monde que la justice elle est instrumentalisée, c'est moralisée. Alors, je vais sauver Ndeko Kabouya. Pardon, s'il vous plaît, j'ai fini. Nous devons sauver Kabouya. Tout ça, la Kosanaï. Je pense qu'avant la dépression, alors il est question de mettre un centre neuropsychopathologique pour un examen de personnalité. C'est ce que c'est très sérieux. Il faut prendre ça en considération. Aujourd'hui, il devait nous rencontrer d'après le président Kaboun à Sélé Kolobana. Voilà. Quand on vous dit que la République est dans la rue, bah tu vas voir le cola, bah aventure. Est-ce que, bah propos Oyo, moi Namboka Augustin Kabouya à lobby, cela ne prouve pas que la justice congolaise est instrumentalisée? Est-ce que pour la Moutouba Kangi, à quoi il a mbeba bakondana qui est pour Abima, il faut assenga pardon et pas ya président de la République? Est-ce que président de la Kangarabatu, tout ça justice Yamboka? Oui c'est vrai, grâce présidentielle Zalaka, n'a évité. Où allons-nous dans Makambu Oyo? Tala Koutseki, Tala Kumamba. Quand la politique on va finir par ici, de Kojo la zone Isusu, à sali parallélisme, il y a Pépé Kalé, na Martin Fayoul. On aura tout vu dans ce pays. Tala, Yoka. Pépé Kalé est né d'un père sénégalais, qui n'est pas un secret. Congo Nyosoyebi Kaza, père sénégalais. Wakende Kubuta Mana Est na Ngamba Kisangani, mais maman nae de Mweka, une Kassayen, une Kuba. Et c'est pourquoi Yampanya a pu célébrer l'honneur Yaekolo Yamama nae en nommant même son propre orchestre Empire Bakuba. Ouais. Yampanya Bamoula. Exactement. Ouais. À ce moment-là, maintenant, papa y a Martin Fayoul. Na papa y a Pépé Kalé. Bazan même père et même mère, Pépé Kalé était le grand frère de Martin Fayoul. Pépé Kalé est grand frère de Martin Fayoul. Papa Moko, maman Moko, Nabana Fayoul, Nabana Pépé Kalé, Bangonyo se bayebani comme ba cousin. Et Pépé Kalé, non, Martin Fayoul, papa naïe, maman naïe, Bangonyo se sénégalais. La différence c'est à Martin Fayoul na Pépé Kalé, c'est que maman et Pépé Kalé Zaraki congolaise Moulouba. Par contre, maman Fayoulou, c'était une Sénégalaise qui a grandi à Kinshasa. Comment Martin Fayoulou s'est retrouvé dans Bandundu? Tangu Tangu Yakala, Yazaïr, dans Tangu Yakala, vers des années 70 quelques, matin, à Gokende Yanae Yamwasi. Yanae Yamwasi, très bien. Yanae Yamwasi va être épousé par un dignitaire Moko Yabando. Oui. Le fils Yana Yamwasi, pour ceux qui veulent les enquêtes, puisque non enquête, c'est l'actuel administrateur Yastad de Martyr au de la Pentecôte. Numéro 1, au hasard Mokonzi Yastad de Martyr est neveu propre à Martin Fayoul, à Kobenga Martin Fayoul Noko, qui a été nommé l'administrateur Yastad de Martyr. Maman Yaya, administrateur à salle de Martyr, Yaya Martin Fayoul, à Balaka, un dignitaire Moko, il y a Grand Badoudou, qui était proche, il a fait gouverneur Takizala. Et à ce titre, Ndazule Kinaye et la famille qui sont allés maintenant au Bandundu, puis pour la Kokende, pour vendre pas Yanaye. Donc Martin Fayoul qui n'a qu'à la Bandundu pour vendre pas Yanaye. Et pour votre gouverneur, puisque dans l'imaginaire, il explique être mon angile, les enquêtes nous ont conduit notamment
na ngambo ya Ngaba. Yangaba, au moni côté place pasteur Bumba Zana église du Dieu vivant, Dieu créateur, Dieu de Sikatenda. Après église, Lupango ane Kangami, le Lupango où étaient ses parents. Il y a Martin Fayulu, moi Ngaba. Tango baya côté Kalupango wana, na yana baki simbongo, c'est l'argent de la parcelle pembeni église Dieu de Sikatenda qu'on l'a envoyé en Europe pour enquêter le Kotanga. Yango Martin Fayulu bampake belé na ngamba balinga he makase. Bamama mikolo leki na bango mwana ngaba. Martin Fayulu na ndenge ya kokola mwana ngaba. Baye kolungana bakati susu na makala, baye kozonga na njili, baye kokende na bon marché na Barumbu et ils ont essayé d'être de part et d'autre boyebi finalité à bon marché na commune à Kinshasa, c'est deux communes où etondaka na Bawara na mutindo moko ebele. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers les années... Voilà, c'est un peu ça l'histoire de Martin Fayulu. Est-ce que Joël du vrai ou du faux? On va essayer de rentrer à profondeur pour investiguer tout ça pour la savoir histoire voilà, on s'arrête ici pour la deuxième session de dans quelques heures on va prendre notre avion pour la zonga na mabele na siège na bisika tout ça là. Donc troisième session de biso ce qui vous a tout point session lobby beaucoup déjà na studio il y a Radio Lokole TV. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara.